Télé 24 Live, votre réseau d'information. Canada nde tolobaki soki masolo kosolo ezali tokoya touti kozala na émission mosusu tout à l'heure makambo etali mboka siko tokotisa makambo social basujet nyonso tolobaki tobanda koya kolobela awa na tele24live.com baoyo mpe baza intéressé soki ozala basujet benga biso tokoprogramme yo mpona oleka. Koki toujours kobenga na numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 soko bengi toko yamba yo. Voilà, toke mbangu po ezali sujet o eza na actualité to dernièrement to sala ba sujet na monsieur Olivier sur makambo ya Cindy moyembi na biso Cindy oyo bazalaki ko ça l'échange disons abimaki na réseaux sociaux pour na kokebisa manike bon lelo tolamuki na tongo tomoni na ba réseau ke bakangi manike tomoni pe ba vidéo yango tobaki pe tokoya po tolobela likambo wana me na kolobanga moko te nde moni ndeko Olivier azali awa on a zo introduire yembala mo pe kopesa mbote. Bonsoir monsieur Olivier. En tout cas bon pardon, bonsoir maman Booster Julie, maman Julie, c'est Pélimen Koya, Kosola. Comme d'habitude, Kozala, Ezaka, plaisir parce que tout ça me sala pour Namboka. Voilà, tout ce qui est mbalamon à sujet. Parce qu'il y a un monde moutou et donc, eza na actualité skoto la mkaki, tomoni ki bakangi manike na prison, makala. Pona makambo elekaki ndenge ba audio circulaki oyo ezaki lisolo oyo azali kobeta na Kisinjora sikoyo ba audio wana Kisinjora azwaki yango amemaki yango kuna epa ya Koffi Olomide. Alors Cindy alekaki na ba réseau akebisaki manike parce que manike na kati na audio wana poto zonga po bato ba otala peut-être ba yebite za nini na kati na audio wana alobaki na Kisinjora ke yoke ba bobo ekutu keba la Cindy on a parce que Cindy a abima na fali. Alors na retour nango ye Cindy ayaki aye kolobaki ye jamais abima na fali. Donc et ça les bongo espèce blanc boum boum na ba réseau yango moni ti to comme na niveau oyo pona zala na bref pona to ke msikate ti e osala ke na minute manike bakangiye na makala sikoyo liloba nini oyo kokoloba po na sujet oyo zo tambola ba réseaux sociaux. En tout cas merci pour na moi ndenge contextualiser makamao. Mais tout ce que nous pouvons dire pour le moment, le papa qui na Congo, papa yaki, bomonaki ndenga kondanaki, ba comportement ba continue biso, comporter à s'adresser surtout na leadership à l'élo. Oyo to ebi bien que ekumbami na Félix Tshisekedi, alobi que tribalisme ezali, moyibi ya mbongo ezali, bino mo boyebi que ba congolais bazolela les Kambabambon à téléphone, environ 600 millions de dollars, ezaki na makambaram, donc ba ruiner ba famille belé, bobi que ba congolais mingi ba vivaka na difficilement na $1 ou moins par jour. Et na batouandengwana ko benda bango ba $36 na bango ba $40 na bango, c'est vraiment créer pénétration moko na pauvreté na o bazar en haut déjà. Donc ça va biloko il faudrait na loba et que pour dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et arrestation arbitraire il y a maniqué ça n'inga pas si en tant que moi la poto en tant que mutamo na kande ba système judiciaire et ça les maka naza baninga na ngai belé ya avocat ba maître Pagna ba maître Mbokani banani avec qui nous avons bango na ba conversation à haut niveau sur évolution à droit en amont et du coup na mona ke
notion élémentaire au ebani dans le monde entier, il y a présomption d'innocence. C'est-à-dire que le bic Olivier, Asaki Boasaki, Salaki Boé, bako convoquer Olivier, bako convoquer yo, boya bino balé en homme ou femme libre, boye bokoti, Olivier a koti a sali des positions naïe, yo pe, moi si a Kofi Sika, par exemple, au sali témoignage naïe. Mais où est comique, bazo ko s'acharner na mutu moko. Bazo ko memaye manière bazo ko ke na makambango comme au Congo soki mutu au funda et comme le roi yende a la raison. Et bah bosani que moi c'est celle qui se comporte comme un commis moi c'est Kofi, je sais pas, moi je n'aime pas les spéculations, donc comme on a le là Kofi a habité que Kofi a balaga bébé la fille azara la ba nibo azara la ba sebele na ba danseuse asimbara bango na ba nzoto Kofi aza moi mobile ya mututa Kofi aza mobile ya nzela. Donc c'est pas le genre d'homme oh ya tout est la tolo mobile langa abota pena soki na ba fifi soki ba nani ba kombo to yoka na internet. Donc azane mobile moko nege ba vulgairement pété. N'importe quelle belle femme ou une femme de kaka ko ikozwane Kofi soka ache molende soka ibobina tu vois, donc ce n'est pas que toi Kofi to tient un pédestal moko boy comme quand tu c'est la zui Kofi donc la zui ce qui Alain Delon de to kola so Anthony Delon non Kofi azane mobile hier abimala me passer belé. Alors tango bozana débat na binoto concurrence déloyale parce que bon il faut pas que Tobo ça qu'il fallait outa qui pas naie donc bah comment la moi qui n'est mis na bango et puis na ba rumeur parce que émission à l'élo on va parler beaucoup de rumeurs rumeurs et belé il y a homosexualité entre acteurs, il y a quartier latin, Zobozi nous a déjà informé que c'est un milieu qui est extrêmement extrêmement bisexuel, habité que soit les salles, bon, ils ont péché, mais ils ont crimé. Homosexualité, il faut tout le bango clairement. Donc c'est un péché, mais c'est pas un crime au sens occidental. La loi d'ici, par exemple, pour nous qui vivons ici, nous tout ça là surtout ngana fana na bamboka les cas bamboka le San Francisco exactement mboka na bango. Alors nyonso na tozomona mingi nani moi si Manike maman Manike alobi makambo na ye moi si ya Kofi soki chantait zo à l'équipe batnyos na boyemba après comment Babiandongo de Kofi a présenté 16 ans de fidélité, on ne sait pas sur les fidélités l'orchestre est tonaillé. Donc bon voilà, bref elle a proféré de menaces contre Maniké. Okomona nakosala boyo ozo sakananga. Bon nandenge biso toyebi droit awa na poto diffamation ozomona na menace crime eleki makasi eza menace oko menacer mutu te keneka na boulot alobaka na mutu yo omona olongwe musala ka mbala moko mais soki otongi mutu ubi okolo osali boye boya bokosamba bokojustifie et puis na ndenge ya droit obiso nde toyebi affaire ya diffamation eza na domaine ya droit civil eza pénal te bokangela kango bato outrage au chef de l'état ne bakanga petit nanga kaboun donc na ba petit belé alobi moi muke bake bakotse makala. Donc c'est une affaire, il y a droit civil et moi je pense pas bazo est commis pompeusement neti et le romoko national ya munene non. Moi je pense que la chose est grave et ça ba menace Cindy Lecoeur a proféré contre Maniké. Wana soki Maniké a koufilé même na prison même wapi, moi je vais mettre ça sur le dos de Cindy Lecoeur
et son tolo ba mobali ne na yebi statut na bango te po bango bazolo ba différenciation na yebi statut na bango te na yebi kaza chanteuse na ye à 16 ans ba pesa na ba déjà ba kongola ndolo moi je préfère rester na maloba Kofi aza meilleure chanteuse na ye après Babia et puis après ça que babise car il y a plaisir kaka boye et donc je sais pas leur statut donc je n'aurais pas m'enfoncer na problème déjà Kofi a raconté que oh bazo bomele libala mais il azotala donc pervers narcissique typique azotala oh ya sala bato mabete azomona kaka réaction bato voilà un peu. Mais est-ce qu'on peut condamner des bakangeli donc non je condamne parce que pour moi avec mes petites notions de droit. Parce que manike afingaki Cindy kabota kate et puis azamona chango tout ça là afingaki ya mwana falika bakanga parce que lekisi kofinga batu na internet nde yango moni bakange bakile na makala donc eza malamu nde bakange bakene mbala moko. Non il faut toye baka que il y a des choses qu'on appelle insanité, il y a des choses qu'on appelle immorales, il y a des comportements même qui sont immoraux, mais qui ne sont pas bon, moi j'étais une des premières personnes à prendre la parole et à dénoncer bateau ba utilisaka benjure corporelle tamisu misu tamatama tala yoboye babiloko nyonso parce que neto yaka na mokili eza le bon Dieu nde mutu Dieu yalinga te babenge les bons donc nzambe alinga te ayati sala biso ndenga alingi ya façon na moto ndenga alingi na et puis c'est connu que biso nyonso ba être humain tozaka moins na défaut moko kaka so ozaki na ngote na mokili obeta tali bakuli ikolo otengama donc moi je pense que côté ana na sepelaki na manike te manike bafingaka banzoto batu te babiloko te parce que eza responsabilité na été ndenge azali mais la présomption d'innocence qui est un principe sacro-saint de droit bukokanga batu bakraka kaka boye te c'est une histoire il y a lui il a dit elle a dit. Donc il faut aussi que confronter. Et si Maniké par exemple nous dit que oh Kofi Mtaebisagaï, parce que hier maman wana Cindy azomona Kofi lokola bon il paraît fanatique na le droit biso to fanatique à Kofi quand on vient ici on parle de notre pays on parle des situations pour arranger notre civilisation on vient pas pour Kofi enseigne Kofi abimana mibali meke ebasi meke mibali soupçon comme ba rumeur ebima ya Kofi oh Kofi ana sida bakanga mutu te oh Kofi aza ba relation aza mutu ba relation ba benga oni ba relation incestueuse na batu boye na boye otanga pona na sala batu sans monter même dans sa propre famille, même ses... Moi, je peux te dire Kofi, même bateau yo benga ba proche, ba benga ba droit ba biso Olivier, ba biso Olivier, moi il dit Olivier babilo msu ya Kofi na ko lobate parce que ça sera scandaleux sur les Congolais après. On se comprend. Donc, toujours se limiter à raison, na rationnel. On ne peut pas arrêter de Congolaises na 20e siècle. Na ndengwala. Donc, moi je m'en fous Congolais ndebakanga Kabund dans sa idéologie n'était la séparité Biselele il est en prison pourquoi Tozali tala soboli Congo et Bonga il faut que ça makam lokola baninga nyonso totika kozala pays ya ba paradoxe makambo nyonso mokili boya mokili bakoma olinga ba ville propre ba pont ba longola ba salité biso donc préférer revivre la saleté
Mokili Mobimba, comment on préférait musique nassé, au continent Baba, au monde admis. Le Congo, le seul pays où musique avait à Makasi 24 heures. Batnios na Boutou, Bakena Rolala, Congolais Bakena veiller na musique Makasi na quartier. Vous voyez pas que nous sommes en train de marcher à contresens? Il y a Mokili. Mais les Amindele, les Chinois, les Africains, ils sont à contresens. Et aujourd'hui, la preuve, tant de romaniqués. Une femme là, azo mon a kofi soki nini soki kofi soki po bimagi na fali et là on y aggrave ça hein et là on y na mabeza ali soko bima na fali ça copain no akala c'est pas parce que il y a une rivalité au niveau sur le plan musical entre Kofi que bato nyonso ba bima na Kofi na bato nyonso ba bima na fali ba comme non et puis aye wana lobi oh fali abo bima na yo dans il y a 10 ans 15 ans yo tellement na fali tu vois. Donc c'est cette petite arrogance Danini. Nous sommes venus seulement pour demander à Kofi Olomide, c'est toi qui encadre cette jeune fille, d'aller retirer cette plainte contre Maniké, sans qu'il faut bossola. Cette histoire n'est pas pénale. C'est une histoire, il y a Oya lobby. On ne peut pas arrêter de Congolais aujourd'hui. Nous avons un défi, Kofi Olomide. On doit changer ce pays. On doit avoir un modèle économique, comment changer les choses, comment construire des routes, comment construire des pôles de production, comment rassembler les Congolais des différentes ethnies séparés par le tribalisme et les fédés. Et vous amenez de faux débats à Pamba. Parce que ce total, bien l'union, sont tous observer. Nathalie, un décollabisme sous-soi, Azaïpe danseuse, Sandra Lee n'a pas beauté. À lobby boy, à lobby et loco et salemi là est déjà. Na émission moko asali abi eloko e salemi là déjà donc pour na yé ezake vie Kofi Olomide mutatindi sindi abima parce que akondi mate que fali abima nae parce que yépé avant kala ndenga pesa bi ke ngai e komelanga ke ertonto voyager ba ke funda e ke abima na musicien moko boy alors siko et yo salima abi musicien na ti la voix j'appelle tati kala ti le pourquoi parce que ye abandoka sa ke ya bimanete mais yo tout na sandalina ndima ndo moni musicien na ti kala donc il fallait y pas bima lo mais ya sala kango to zo mona donc eza eloko ko sami ya bi bango kuna ba mona ba oneti ba bandunda na bango ba matembe na bango ba donc o soka linga buka abuki do makambo ba kombata ba sirika ka yango wana donc eza le maka donc o nyoso zo le ka o akaka ngisi manike oh boy tout ça parce que tout le va bien ndengo lobi siko 10 ans passés tout combien d'années passées yes india côté mana fali to aloba ko ngana bima na fali te bobe poso to che fali pa boemba est-ce fali azam bal mabe to ya te mana fali non ezali zuwa so tali na se ezali zuwa ke patron a sepelité que ndenge nini moi si o yazo bimana ye déjà fallait à sa bimana donc eza clair eza makambo tende lobi o batu ba o justice o boy eza makambo za ya cc wana parce que ozomona moi a bimate Kofi mo bima o lobate fallait na bima sindi bon voilà et comme j'avais dit la fois passée lors d'une des émissions, tout ça là, on a dit que chaque fois que mais j'ai 30 ans à l'obaki que Kofi Alingago Bimana, on balait ensemble. Il y a qu'à l'obaki diffamation, mais j'ai 30 l'a dit. Pourquoi il y a ça la diffamation? Donc c'est ça. Donc il ne faut pas utiliser parce que Moutazanakin, Maniki Akoufela, Mobali, et elle essaie un peu de se battre pour la carrière de son fils et tout ça. Et Binoboya Sikobosa, Lokola, Binoboko Misore Banini. Non. Il faut respecter tous les Congolais de la même manière. Moi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, moi je regarde toujours qui est le plus faible d'entre nous. Et c'est cette personne-là à qui moi je tends ma main.
Et aujourd'hui, nous avons Kofina, nous avons moi si n'a été. Ah, bah, Congo, moi, ma kamso et bimi. Mimi ezaki, oh, bah, Congo, bah, loba papa, ma kambo a sinjo, babando, bon, bah, nakala. Bon, si tu comme mon la kumba, comment pesa ba bis. Na ko loba Kofina moi si n'a été, vous excusez, ngai. Parce que c'est trop sale. C'est. Moi, na, to loba sko ni kasi. Bon, na nzazi na na bodo na on se comprend. Voilà bodo à Kofi. Bon, alors. Quand on regarde des choses comme ça, tout le monde a, ils ont ça bien été. Et ça fait que ceux qui ont ça la moins bongo, les qui na banda kwanganga, moi batu bakomo linga bino ba disque ezo te kama ba concert ezo ya, a des suko bokomati maniqué, pour nous humilier, hein, parce que à ça la famille. Mais non, cette histoire est illégale. Si c'est illégal, au moins, ils allaient subir la génération. Aujourd'hui, la communication est devenue la chose principale dans la société. Les gens doivent communiquer, débattre, discuter. Même si les idées sont profondément contraires et tout ça. Mais au moins, toujours respecter la moutou, temps il y a à défendre l'idée. Mais biloko les a terre à terre, et encore une fois, ils ont ça confie toujours, légende, nassé, na ba poto dans l'ambassalité. C'est comme si depuis à un succès, na 86 points, c'est qu'à la énervement la succès. Na 86 ans, on a l'homme de la rue, na yoana ba defa ou ba sali ba cœur à kitoko. Bon, succès Roya finalement est fandi. Mais il faut comprendre une chose. Succès naïe et longola et bomoto. Il est devenu presque inhumain. Parce qu'il m'a dit ça, la beta batba sabo, qu'on a l'accusé de viol, yabanini, qu'on a la moi si mususu, bozo soana, bo éviter ce que bongisa, yoku nozo embrasser moi si mususu. Mais tu te prends pour qui? Ouais, une fois, son dernier nom, le bin Zambé. Et voilà, il y a le baki maman tout ça l'émission sur la perversion narcissique pour vous comprendre que les pervers narcissiques se prennent aussi comme de Dieu. Pour Kofi, nous sommes des objets, des choses qu'il doit manipuler, à changer ma position et tout et tout. Mais heureusement que les Congolais sont devenus mûrs, bazoté les mélaïs. Bazobenge papa Zoba, papa Boye, irresponsable, même sa propre fille. Abino trop c'est drôle, osa papa Bouzoba, bon débarras. Encore une fois, parti au Tobosani. Oui. Ce n'est pas le même Kofi qui a envoyé l'enfant, le fils de Mosaka, insulter son père. Oui. Il a prouvé. Albaini. Abi alongo so Mosaka lingite babenga ke blana Mosaka olongwe blana Mosaka comme blana il a donné le nom de la maman. Abi sopé le lot lobi s'occuper Cindy enani Didi yo lingiete aza Didi alia. Tu vois karma ezo landa yo ozo la mabe ozo sala ego zongela Kofi tu vas pas quitter. Na souvenir parce que moi na Mosaka les cas qui wana azo faire papa na avec l'appui de Kofi Olomide et de Cindy ba tu peux pas s'appeler na moto ba bi mendeni moi no azo kende ko sama pourquoi ta na quartier latin siko moi na épée à rejeter en public en public. Moi je ne peux que pas appuyer, c'est que na salué, na la kaka. C'est un peu ça pour dire que tout ce que tu as ça la mabé et zozongi la biso kaka. Et puis enalina tout na sous comme sous ça. Quand est autant ba réseau awa, ba bi que à part ye Cindy wandenga zo tout à tolwana. Il paraît que a comment obimana ami à Didiston ye papa na ya comment obima ami à Didiston siko ya ngope mwana asiriki et en plus to yo ki lisusu yo okoti na kati kuna babi ke yo nde mtu ozo pesa maman lia mtu makasi na bemission ça yo ko na ba problème oyebi eza so na oloba eza que
Il y a un ami qui est proche de Kofi à l'Obinanga Bongo Abia. Non, Kofi Abi, yomto bomi libana. Mutabino wana bomi libana. Parce que, oui, justement, les pervers narcissiques n'acceptent jamais leur faute. La faute, ce n'est pas ce que les gens racontent. Maramba Kofi, ba rumeur kutu, oh, il y a grave, il y a inceste. O e bimana na ba minoko batu. Est-ce que manike mtablo bango? Makam na yo to yoka quand même na sœur na Rifi noana. To yoka ba makamuti. Hein? Mais on peut pas dire ça parce que biso toza ba responsable. Même nazana batu o baza proche ya libota na ye o ba koko ba on peut ba boya ko lo ba soni. Madame Sou ezali, comment tu vas dire que Olivier Bimana tante na ye? Comment tu vas dire ça? C'est honteux. On se comprend. Mais il y a des choses plus sales que Anna. Il y a soi-disant diffamation contre Cindy Lecoeur. Il y a grave. Mais on n'en parle pas parce que c'est pas important. Ce qui est important pour les Congolais, c'est l'électricité, c'est de l'eau potable, c'est l'érection d'un système judiciaire moderne. Ok, babando kanga batunde bakangi manike wana te. Neti ana poto. Odi kama bongo ngamona okina se présenter. D'ailleurs kutu babilo mususu ana poto avant bokene na kosamba. Vous passez à une étape qu'on appelle l'arbitrage. Ou est-ce que vous voyez, une justice intelligente. Il y a des choses qui copier les occidentaux, il y a les japonais, les chinois, les kindi, les chèques de l'humanité. Ah, makamone ke na cour ka bote kaka yeke non ba yeba fansi bino ba bibo ya lo bibo bo sola na bino mbale boni bo sisa likambango bo solo la o mona pesil nango ke e moni ata tribunal te parce que derrière ko samba awe pesa ba juge kanda surtout c'est une histoire bête comme ça et pesa ba kanda ba bita bato ba parce que ko samba ça dépense ya mbongo à l'état parce qu'il faut bato ba beta bazala ba cameraman bazala ba avocat ba ni ba bilo ba mona ke moi likamoko abuzo ba faire dépenser l'état 2 millions 3 millions de dollars donc autant il y a un moment tant comme à tribunal et tant comme à tribunal ba juge bazara min colérique pour ta bita ba tabuzo ba oyo likamba pam ba ko no ko fana na kofanda ta na hotel a Kofi o acha ba caméra o balobaka acha ba caméra boke bofandi wala bo sololi bo bongisi mais vous êtes tellement boyebi mokilité na ba singiango e na ba patron na ye slash mobali donc bango nyonso bayebi na bonne mokile comité mokile comme la vitesse bilo musubo solo li bon manike anini yo likamono eba epanani otenga mutayebisa nga kingande eza nani lekinoka cité rifin muta aitanga saka na kanda ayebisa biso ta ya tala ya na bino zoba azobimana mwasi azala ngana ebi master moko bato aloba bilo wana ezate ngana ebi master moko na otanga kombuti mwasi na ya zona palais azaki copine il y a petit nabiso mo petit moi métis na tcheka boye ba boire repère mon petit héritier na autant na komboté moi se retrouver mais a benganga bive mais mutu na bina ju mominanga mais lelo parce que mon tango bazana moi si on ba fana na bango pe bien donc il y a et ça on peut m'abêter que so mutazaki boye akiboye non azai momia pechuana leki moi si nous ça en a parcours mon bal nous ça en a parcours mais ça comme beaucoup mo quand ça batou non bon c'est comment on spiritualité en quatre bon si on n'est ya zanga na ba vie modeste on a so ba eli biso siko kwado mo bo alobi peke oh non nani sindia zanga moi sitanga so ba eli biso siko ke mutapusu moko boye ya chango alobi ke azara moi sitanga ouais et sa graveté, bah ça va être humain. Oui. Nous on respecte tout le monde.
tozate ke o pona obala il faut bala moi la général o moi la muyi ba général on peut na ba ministre ngo kini ba mbongo muyibi obali mwana moko na bali mwana ministre ya défense obali mwana muyibi ya longtemps beaucoup dans les mariages na mino comme na ba difficulté ko mo lo ba oh mais moi c'est mais tant que na ko bala o ba ite ke papa iba mbongo budget do ba makila pepe okena obala kokanisaki bamilia okena obala bambongo wana euta na budget kombata elo ebimisi nde problème yango wana photo wana ozomona wana photo mais love kill out ozomona et puis ngape so nalingi mwasi mingi na simba apeka ndenge wana donc eza love kill out eza love kill out donc balinganaki musicalement kasi donc soki bon manike yebisa bango ke ezalaki bolingo musical donc art ekotaki bango makasi donc vous voyez donc ce sont des banalités les choses importantes pour le Congo c'est les pôles de production la construction de routes manini faut to désenclaver Congo. Vous comprenez? Bon, ce que et comme avant que Moutasimbi Carbo, on bengi fma, allez kinde que ça, on te dans la nzela na komi na inongo dans la désert na osala kikwit. Biso na Congo ya bakar. On kumbi bo aba oneni. Donc samedi to reçoit car bani to kene Goma. Au lieu de parler de futilité, il y a batu moko boye. Niveau il y a peuple bolongo ba finalement ba fanatique il y a bato il y a fanatique na place ce sont des choses c'est des choses ce que la petit la moi français vous voyez donc biso tozolinga bobima na biloko wana tout bozala kala fanatisme moko aveugle. Les pays va mal, nous sommes parmi les 3 pays les plus pauvres du monde et le sujet le plus important de cette république bakangi manike. Et c'est bon mon normal. Conseil ni no kopesa ba o kopesa manike parce que bato balobi la manike boy que awe komi boy loko akisi njoka ateki parce que soki kisi njoka bimseke audio wana tami makite nengo lobi linga ezaka makambo koko sila na bango na bango mais ye lokola zwaki ngo akei na ngokuna c'est que a exposé à ça livrer est-ce que soki ba bimisi est-ce que koza na mutunet kisi njoka so bazande bazala wana bon conseil vanga na opesa mingi kofi OK. Manike na concert au PSA été national baki mingi Manike kiti ça donc je sais que tu as traversé une vie difficile obotaki mwana ozaki na ajamuke okutana na ba musicien ozaki séduite par ba corde vocale na ye façon na koyemba tout biloko wana olinga kozala jeune première oza petite amakambo nde tozala oloba na Kinshasa et on se retrouvait na bana ozomona et du coup boyo reconnaître ba période difficile na carrière ya ex mobali na yo ba kotsaka ba biloko moko boye ya bakisi oye yakiko bon moi je crois pas à ça mais c'est ce qu'on nous raconte que bakisi bakina kosimbisa ye leka makasi et opesa ye ba liboma ba komela ba drogue ba tout ça mais au kotaki na makamwana au bimi et aujourd'hui je suis fier de toi Manike parce que na mboko biso do fandi nous croyons à la deuxième chance. Oui. C'est-à-dire que surtout bateau yo Namboko, au Salaraba faute avant au Bongissime. Moi-même, je suis le fruit à deuxième chance. La vie m'a donné une deuxième chance. C'est pourquoi, même Kofi, parce que c'est de lui que je vais atterrir. Donc, Kofi, deuxième chance, c'est ça là. Tu as fait plein de bêtises pendant 40-45 ans comme ça. Des bêtises de toutes sortes. S'il y a une personne, oh, bah, menotte, bah, kraka, et ça, yo, et ça m'a niqué. Alors Cindy, mon bel inayo, oebaki na France wana ke azaki
condamné. Soki mutu il faut balatsa ba kraka ba memaye tolo ba netini ba memaye soko mopanga vumala bambila. C'est Kofi. Il a fait trop de mal aux filles. Il chante l'amour, mais c'est la première personne qui ne respecte pas les femmes, qui les tabasse, qui fait des enfants. Alors, moi, l'année, yaka Kofi Bonabo, Sougini. Awanganaye. Mususu kuta koma moi, ne mora botaka le kagala. Asotuna, moi, na, albi, yo, oza, maman, oza, moi, la quartier, ni. Abisi côté Matongi, habité côté Anabasi, tout avec Basia, Papa Wemba. Donc, azo insinué que moi, na aza moi na Papa Wemba. Vous vous rendez compte? Manque de respect aux femmes, manque de respect aux enfants. Aujourd'hui, Didi Stone a boiba million naïe pour dire que il faut changer, il faut changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a sale, il y a mabé, il y a invivable, il y a inacceptable. Alors Maniké par contre, vraiment, Azala forte à Kobima, mais Ayebakana Mokili, Soki Batu Boyo Kanarate, Tika Bango la Boya Bango. Ça ne sert à rien au commenter ba vie na bango ba nini parce que baza déjà bateau baza reconnu baza rabat mabé. On l'a vu hein, avec la première réaction de Cindy Leke, c'était des menaces à peine voilées. Moi quand j'ai entendu les paroles de Cindy, je me suis dit hey, Maniké le roi Jiba Manze Momo 48 heures. Cause à train à 48 heures. Par exemple, on peut ça, ouais, JBT, c'est pas ça qui est carré. Tout le temps, on va combo la mort. Ça ne sait pas qui baisse. Tu as compris ça qui va français. Qui baisse. To Mr. Alam Soussou. Ouais, comme ça, Félix Bogis. La Belgique, elle est fanatique. Il y a Jibena, il y a Félix, il y a la fanatique, il y a mon star, mais en même temps fanatique. Donc voilà, donc c'est-à-dire que Babylone est important, ils ont OET, tout commentaire parce que nous profitons à l'occasion pour nous remettre la pendule. Comme Congolais, biloko est important, et zalimbo kalabino. Biloko est important, to yokana, to limbisana ba mabenyo sosala. Et puis, et l'autre est important, il faut tout arrêter makambo que ba musicien ba kotisa ba mema qui ba nationalisa bêtise na bango. C'est-à-dire que ba bêtise aux ari kala tant de zokola makamba ba musicien. Les locaux comme ça la société moromba. Ko senga mutu oyebite mbongo na nzela. Claude Meka Yoebi Masolo Yoebi comment mutakosenga mutumbo monanza Kulutu Mangela Didier Rocartel Tatinza ou double nationalité bayebi ki maramba osenga ba mbongo wana et ça abiso choc biso na ba famille zaki osenga no na bino aye ou bien ya na yo aye mais le komi osenga mutu moni monanzela Nanzela kute komti na WhatsApp. Mutu wakande ba groupe nga ekomelenga. Ba groupe papa ndeza na WhatsApp. Ah navala ka téléphone zo soni na yebi ete moka ba groupe za o groupe ya ba mboka o groupe soki ya songolo o ba groupe ka ba kotisio. Oh téléphone sona ka pa natala boyo. Mutabenga gasi mutu na yebi pa na yambi allo bonjour maman c'est qui? Oh non, dans un problème, mais na bioté aux une on a ndeni. Ote na monia ngona nini ya groupe ya na botanga komba groupe wana. Ya monia ngona groupe ya makamba mboka ndi ngona bengi pase na problème ko soko ngamedi. Oyebi ngate na yebi yote ozo se nga mbongo. Est-ce que zalaka? Ozo mo do eza ba biloko oyo ba congolais ndo lobi ba BBC identité na biso batu ba
babebisa identité na bango mutu akomi kosenga mutu nyonso mbongo ezala na réseaux sociaux ezala wapi ole bato bakende kotravaille nde tozoloba makambo ya mboka il faut batia misala banini mpo bato batravaille bato bakomona kosenga neti ekomi normal ozomona siko mpo toke mosika te conseil ni mpo obanda bamamba conseil ni yo opesa ye parce que oyo eza famille na ye nde eza kobeba une de personnes parfois maloba qui en temps bazaki na conflit na agwepa kayebi saki ba mista moko abi ngai na bwaka bino fele bino bokenda pa kofi bofuta mbongo ozomona donc bato musupe baya na bapoto awa bateka bandako na bino ba misusu ba sacrifice salama ya danger na kin po yo koma poto oye awa komi le roi de Yoshi oye awa komi le roi de Nîmes oh le roi de Nîmes oso comprendre oh mufinika nini bani mususu bo mona moni garçon mususu ba laxi bo atandi ba Weston soki ça kabi mais est-ce que Congolais ont comprendre que tous un pays moko boye nzamba pese ça na 2 345 000 km², il faut donc tomber ensemble ou bien to comme kaka bani les rois de ni les rois tout ça baké na kini boye ba master mususu ya bateka parler na bango na bandal boye batikina poto bani papa na bango akufa na zone obi na tanga mobutu so boza ndako olala te bokela na zone donc viens bango comment olala na zone mais grand parisien il y a banse mon autant à comboter parce que ça bien donc moni baza ba master banini musu ba vie bani donc on cite pas les noms mais c'est-à-dire que makambo nyuso conseil makambo nyuso eleki confirme ta même ma bêtise o senga bambongo ti Bouya Mayolo alobaki ke ayaki na ndako na ye mbala moko a se retrouver na kati ya chambre alati elamba yeba itazu ya mwasi n'est pas accident. Ce sont des histoires vraies. Ne pensez pas parce que vous voyez ces mecs faire des concerts et tout. Non. Il faut qu'ils changent. À un niveau moko très nassé. Et façonner à revivre na ba jeune mususu na wenge ba mimi bosoto na kati ya communauté na biso. Alors moi, c'est pourquoi quand je parle de na lo baravement pour ba yoka. Il faut tout casser makamwa. To bandako se concentrer na reconstruction ya Congo ana. Manique, il faut abima. Wana na zolobi conseil souté au Kanda. Kofi, Cindy, manique, il faut abima. Makam na mino ba diffamation na pampamba ba makamba loba ko saka na sida okanga nani makamba loba ya vina yo bele o eloba makoyebi oyebi lo na ingolo bate okanga nani viva yembela yo nzembo nani oyo pauvre nani akufa mami o yayo tu sais ce que ça veut dire non viva yembango okanga nani okanga papa wem okanga nani n'utilisez pas bambo na bino pampamba ya banini ya bagwa bani so bosaka ba maramnini wana mais ngaza okiltisete na ndima kisite na ndima ke nzamba zali batu pe ba na makasi ya osala bazali mais botika nde makambo wana bozo sala botika petit wana abimazo na parler na bango vous comprenez donc c'est vraiment là on a sengi et puis la justice congolaise honte à vous 3 fois ce qui tire les lobozo kangabatu pour la opinion pour la bani soi-disant diffamation outrage au chef de l'État babilo qu'on les ali buzoba et vraiment c'est avec ça que na rolo donc voilà moi poto kata na ngala baka na Cindy so Cindy tomoni tozotala makambo ngo ezo chauffer wa tomoni ba danseuse mususu bazoleka bazoloba do bayebi patron na bango bien bayebi ke makambo ane salema nango
ozomona donc yes ko ndinga ngamona komi ko neti madame soki ndenge nini tozomona ye na ba raison na ba mbongo azo compter tout ça là bon kala na bando compter ba mbongo wana te pona ni soki bazo moi c'est ba sentiment na bango mais nga on s'adresser plus na Koffi Olomide parce que na âge wana nde baloba âge a combien la âge à retraite ah ouais non aleki 65 ans âge wana ezaba âge oyo ezalaka ke ozobongisa makambo na yo ozala poser na mikola suka ovandisi bana pour bango babota mingi kuna bana na déjà ozo préparer déjà bana ndenge nini kozala au cas où nous allons et en plus pas seulement ça na âge wana na livre mon na tanga ya psychologie na âge wana awana bamboko neti obo monsieur Olivier Bolia obeti kayo sikoyo oyo kutambete na mwasi mo babeta kayo te parce que contribuer sikoyo contribuer na 60 ans 62 ans contribuer okute na mwasi mo ba contribuer te mindele kaselo baputa na yango akobala yo te bo vanda kana ki copain na copine. Pourquoi? Parce qu'à travailler trop, à contribuer trop dans la vie, alors on est à contribuer ezali pona bana na ye. Yo utiko ya yo pe fo kendo sala. Ozomona nde bomba fonctionner. Siko ndenge mo pe na Koffi. Asali musala a beti 40 ans ou 40 combien plus asali abundi ale na suka mwana moko aye soki mwana na ye ayembela ga soki ya musala aya tie trouble na famille ale aye pona nil batikele bomengo te papa faut raisonner bana bazali sala nde ba mindele basala o contribuer na vie na ngai te na peso mbona nga retraite te donc il faut nazana muto to contribuer biso mi baleti to ko mobange wende bamba fonctionner siko yo obundi ti na dernière minute pan foyer no e panzani bana siko ozomona il faut attendre bana parce que na âge wana ya ba âge basa suba vantique teza ba âge o ba parents au moment mindele ba âge wana a contribuer ce ko ba ndo laksa ba continuer pas bana bi na éviter d'un moment à l'autre na cause à la pété donc ba compte on a tika ngona boye ba oyo eza mona boye na oyo eza mona pour biso ba africain to za makambo anati. C'est ça. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord. Au moins, même pas, même assurance vie, azobanga, au esprit des morts. Mais, Ozoma mututo préparera déjà vine erazo combattre et il faut un kufa bakundela nga. Mais nous resara pas si hein. Na ba age o Koffi kumela ngo atende kozwa mutu mwa o anyoka mina eteti na o préfère kutu papa Koffi tikelande bana no po o souffrir 40 ans carrière ozo yembi ana dernière minute na zumbo wana so na pesi moi simoko ayene kana dernière minute aliambo na te no zo ngona bombi ango pona bana na banjo tala banani ono tikela bana ngato boye batu siko ba raisonnable bon te biso ba noir or que ba mindele ba raisonnable bongo ki ngala contribuer na beti kayu bono na ba malilia monsieur Olivier moni malilia za mboko deux fois te moins 30 siko beti kayo contribuer tina suka yango mutu mo a contribuer te na vie na ngai na eka na pese mbona na facilité non voilà donc c'est ça vous allez ko sous bat mais le rang bac César que peut toi ni mongani ebsenga abi ve kala ba dessin animé bazaro lo baté mais le grand fava donc so ba meli ba whisky na bango wala donc aussi ba moi si tout côté tout donc voilà ça ba éducation na bango nous toyana on va vous barrer la route 2023 version mo ya Olivier Bolia na bo monate bo monango donc système toujours qui est carabo vérité pour Nambo Cannabiso. Mais vraiment, c'est vraiment un plaisir de faire cette émission et de rappeler que la présomption d'innocence, Namoni, réalisateur Nabiso a commis présomption, il y a innocente, mais ça qui est frappe, mais la présomption d'innocence. Pour dans Nabiso maniqué, donc innocent jusqu'à ce que prouvé coupable. Donc
non bosamisi mutu te non bobino moko na bambongo na bino ya gwa banini bozolinga bokorompe bajuge bana likambo bosali bamenace bokoboma ye banini. Laissez la fille tranquille. On a beaucoup de chats à fouetter na Congo, notamment sur le plan économique, au place bisofandi na social, kolinga ke batuba biman en prise. Il y a pauvreté, des décennies, notre peuple bazoko obimate. C'est pourquoi nous sommes là, nous ne sommes pas là pour nous perdre de temps na makambo. Il y a un garçon morobo. Et les cambo peut se libos la garde des semaines moussou se le bima. OK, merci beaucoup à tout batali biso, merci na Alain Kindeki, merci na Gervais Bilili kuna na réalisation, Joël Tario do bambote na bino ya ngwana to kutani toza to ba tuko toza bubando mona biso CG yetu yi ba ope baza aposa ko koloba nde na lobi aba boko toujours ko benga biso to ko yamba bino. Donc c'était Julie Poyalama, Olivier Bolia, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live. Votre réseau d'information.